Ok, merci très cher abonné à notre chaîne Abisso Mounine et tout le TV, à notre maman Anne Karambaï. Nous sommes obligés de toujours sur le terrain par rapport à un message où nous sommes filmés par les réseaux sociaux par rapport à Bishop Mangwangasa na acte où il y a Salaki et pas il y a moi si naïe na bana mibale touti na résidence est-ce que mbolikaki tolandi ligne ya bacousine na ye ndenge alobi lelo toyi awa toza juste awa lakisa makundako ntango Mangwangasa ntango abalanaki na mwasi na ye ndako ya liboso bafutelaki c'est juste awa na matonge je crois tobombi adresse mpona tolingi vraiment bayeba te eza justement tonge ndako yango oyo okolakisa ndako yango oyo awa bafandaki awawa toza na papa na biso muzungu voilà toza na papa muzungu oyo aza lokola l'un ya bavoisin na ye oyo bavivaki na ye bazalaki na ye awa nde tokiti sur le terrain esika wapi bishop anofana na mwasi na ye ntango babalanaki ndako eza ndako yango oyo banda pa bimati lelo locataire moko ok mutakotaki abimaki mutakota abimaki nde toloa mbote papa muzungu donc ape mwa mongo yataye mata mwa ebele boni bato partout dans le monde entier bazobenga biso bazolukaluka koyeba mpe mwa baverité par rapport ya papa na biso Mangwangasa parce que azalaki voisin na yo ntango babalanaki na mwasi na ye ndako na boso bafandaki ezali awa papa Mangwangasa awa bosali na ye combien d'années tosalaki na ye na bacoup de moins 4 4 mois mois pamba asili alongwe asili alongwe apesone kozonga lisusu donc 4 mois longwe aye ozonga susu donc soki ndako yango ezeleki aye ezaka mopali mingi asala après 4 mois ntango alongwe ntango aye ozonga suku osali combien d'années wana batomedi puisque comportement na bango nini ezalaki babundaka ye na mwasi na ye balangaki bango tenaka deva bato baanticipe tale nasala mbeke bomika kibatende banda babi donc ye na mwasi na ye oyo akufi oyo naye kobunda pamba nayebi te namoni mpe mwasi oyo akufi ye sikote ngai nayebi mwasi oyo bayaki ne kokota na ye awa boye oyo babomi nde namoni na ye pe te ok donc oyo azali na ye awa seka aza mwasi na ye liboso donc naobunda pamba siko ndenge wana bomi mibale wana entre papa Mangwangasa na mwasi na ye liboso naobundabunda nani ataki yo ataki mokolo nani azali kanga mabe mwasi nde awezala mabe makasi puisque mwasi omona mobali aprepare falaka moye abima akende esika yakende baklia ene bacourse na ye mwasi omona ondaka menase ya resolvement koboka na kati ya mai osala biloko moko esepesalaka mobali akangaka motema mponi nayebi te azali paster donc justement ke mwasi omona azali ma korespecte ma mobali ma 100%. mwasi oyo akufi oyo se ye bazali na ye awa parce que ye alobi ke mwasi oyo akufi ça fait moi déjà je crois sur 18 sur 20 alors c'est que ça y est mais en tout cas na koyeba te puisque voilà po babi nene naleki na babi ke soki alingaki soki moto moko ya protocole ya église na ye ndenge oyoki nene nayoki na bato mais mwasi oyo bakomi wana namoni ye te namoni foto na ye moi photo na ye te donc papa muzungu alingi aloba ke mwasi oyo yakufi amoni photo na ye te mais bia ndenge tokozwaka vérification ya bato kobunda seke eza ye parce que basali ne plus au moins déjà plus au moins de 20 ans ndako moko te 18 ans ndako moko donc seke eza ye mais yo oza na information na te ntango banda ovivre awawa kobunda soki papa alingi abima asa mwa course na ye mwasi komenase c'est-à-dire mwasi azalaki donc agressif papa mobali na ye po mobali alobana eloko moko te mwasi tuzuzami mobali yakimaka bali mpe kala na menase ebani mobali ezomona te bana baza na kati ya ndako na libanda mpe na lopango mokolo bazali espe ebozala te alors mwake tozalaki mwake kokotomona oyo kosukotango te naaki babima bato je comprends la chose très bien et tout ça papa mokolo papa muzungu est-ce que
bozwaka tante ntango bayaki ya ba 4 mois babimi aka ye moko to azalaka na mwasi yango ayaki ye moko aozwa ndako mobimba ye moko baintercession mpe yanda osama awa baintercession mpe yanda osama na ndako na ye ayaki ye mona biloko nyonso ye na kati ya ndako toutes les filles moi babaloza na ye nani pe plus ngar mama mama okotaka te voilà bonjour donc après 4 mois ntango ezali ye moko na 2 filles moko nde babimi bakei après na nsima nango ya 4 mois ayopesa so moko ye mpo olongwaki awa oyo olongwe awa to odeplase ntango yo okuta so mais bato balongwaki oyo azo misusu awa après wana nsima nango continuité c'était comment ye na mwasi ozwa déjà temps moko ya kokota mpe ya kobenda ata mwasi ataki papa mokolo ya kopesa mpe conseil to papa omoni bato so ozalaka mai oteya ye ya mwa pasi puisque soki aza pio moko place auti te na libanda soki ayaki na comportement moko ya bizarre soki nzete société nani moye oyo edresine ezala te ezatali mobali aza pasteur azikoka mwasi ebongi libanda kokoka ye lema place mwa kokoso puisque ye aza pasteur nous atyaka bato na nzela mais soki mwasi aedresete voilà le problème. Mais papa, merci beaucoup. Nango lobby, oui, ça s'est fait. Moi, c'est super, moi, c'est pasteur, mais ce que je pas bien conseillé par Yoki. Parce que des marches, on a dit, ça là qui a moins attaqué. Dans ma bête, tu sais, ça, c'est là qu'on a vu cuisine en live. Là, quand ça va, on a été à l'Union. Avant ça, on va se lever, qui le peut éviter? On va se lever à Sima. Siko babilo ko wana osama mingi bitumbaze na butu na mamui na batongo sadi air ezala ite kana tongo ya sana peut-être asanya makini mai mabuli bani ya kana tongo na kupa pa na peut-être que ce qui aille ce que ça va coûter c'est que wa nous ça va être ça na kini ni mangu na kanda ici na bala na ubiso mais tata makasi no yoka na libala na mene de pena osima na muti to se fa pasteur fonctionne kaka ti lelo makambo esama ningo na avato le kaobike isema mbasoni do so ayebaka na eke banga de bamika bona bien avant mais yakata peut-être moi ça changer moi c'est pas changer karaté de ça ibo ba matata na pe bana pe ko affecter pe avenir quartier mais ba quartier on va discuter malé mais makasi toujours là tu vois entre mon balé na mo za ikolomi ko lena ko fina pe mobile mais je mo lo bango za te pona TV donc na attaque yo papa na ko tala bomta yi comportement beza gini mo ça dit eza mulolo adi wanye Elohim, je vais danser, je vais bouger, Moutachi, tout le monde. Obinaka wapi? Dansa mutu na mutu. Adi wanye. Elohim, lelele. Comment ça n'a pas kokitsa konima mobali? Bah ça là est combien de mois? Umelaki penza. Malgré makelele wana makamio
nyonso mais baumeli kaka na bana na basi o mibale wana atikaki mpo kobota mwasi atikaki kobota awa te atikaki kozwa zemi kobota awa te mpa na bino sikoyo conseil nini na defoi ata makambo esalami oyo nyonso atake mokolo atake sage atake moto fandaki na donc na yo ndenge olobake pasteur bato na problème te c'est un homme bien humble epesaka ne bambote pa bato mais mwasi nde monofani azali mpe comportement lokwa inorgueilleuse par rapport à comportement otika ofana kosola te ja pas kwani ndenge monomonela mwasi déjà alors pour éviter que ok ok c'est-à-dire bandeko wana très bien soki papa ane kodo lupango ezalaki ya bango mais akomaki kobanga kofana lupango par rapport à balocataire par rapport ya mwasi ya balangage wana kotenir mobali na ye do wana oyeba teke bamikolo bazali bana bazali donc c'est-à-dire ezali toujours to ezali toujours likolo kofinga toujours mobali donc c'est-à-dire kokitisa mobali toujours na se nde bango bafande awawa nde bango bamenge mpe ko papa pour éviter des problèmes papa bien bana kofana na ye te ana osoni parce que comportement yede ya mabe nde bandi koéviter mais pasteur ya bato azalaki na ye malamu pasteur batonini vraiment malamu baumelaki awawa na kati ya lupangu donc so babimai aza par rapport ya mwasi donc so ezali pasteur babimaki lelo je crois anga afai na kati ya lupangu awa emakele wana yoki koaffecte bato mosusu libanda bayokaka makelele bon en tant que bato libanda bana oyo banini so bana baba no bobimisa mo parce que tomisala makele te je crois puisque mangonga c'est moi mon gars qui je suis comme ça la gestion je me dis à maman mané kala les mots la douce qui était ok mais comment ça est sonné comment on a comme c'est de hasard bah il a évité parce que moi non je sais pas comment il n'y a pas de tu vas me connaître à comprendre quoi bah terme nous sommes mis en exact alors moi quand tu vis bah il va être un peu plus mine va bien oh parce que ami moi ça il a gagné ma vie ça va ma vie parce que tu vas aimer quoi moi je te mal na pas la moto pour toi des bon na papa mbozoluba yaya moko mwasi bolanda na bibia ke vérité likambo papa yaya mwasi côté ya yaya na mwasi côté ya mwasi abi vérité likambo ba yebi yango basema ngasa na mwasi na kufi vérité likambo ba yebi yango na mais surtout on dit succès malamu bozi kombola na papa malobi donc c'est que les aïdi ya likambo ya yebi aussi mbaté mais mobala bane de ko fonctionner. Merci beaucoup papa Muzungu vous avez dit juste pour toute information na ndako papa rola tsandako ndako esika papa ngwasa me kofanda yango yo ezana na esika moko boye moi to pesa venir moi to pesa pe izapete donc ndako ya liboso azali awa afana 4 mois ana ye moko na balami je crois pas j'avais pas fini balé c'est bazali bana mama wana bana mama wana bazali na bango balongo bakei tant papa Muzungu a voyagé à déplacement muke aya kozonga suka na kati ya ndako oyo et c'était terrible ya kosakana te bolandi papa Muzungu na lobi abi mobala batenye na problème te mais to ko toujours pas problème ezali toujours mwasi so bana ngabi maki côté ya mwasi côté mwasi kofinga ba insanité moi nous sommes ba exacté parce que à regarder quand même ko réserver parce que quand même ezali télévision donc maman Anne Kalambay to sali de marche lo ba na biso et to na to luka maître Mukendi ozali avocat ya pasteur tu me rappelles encore une fois que cela naïe par rapport il y a makambo na papa eloni ya suka po batapoto bazotalo pena direct la seigneur pena ko senga monsieur ezate ce que concerne européen ça soki a des fois makambo oyo komi ko arriver na kati ya ndako libala tolongaka ki pasteur moi si ko matela toujours mobali comment mobali toujours le côté l'autre côté ou ridiculiser toujours mobali parce que biso mibali la rose a un bon côté mais seulement ça besoin de fils que valeur et qui mobile ne place mobile à mon que non nous a quand même respecté mais ce qui mobile ba comme ko humilier pas moi si moi respect wana mon biso meto ki mami to banga mi ka représentation ce débat na éviter
conseil ni opesa ba maman surtout mi bato abasi apoto bafani ba Hollanda yo sika bazali évidemment o il qui conseil ni opesa pinanga no sumi bali donc so elo e kompongo est-ce que faut que maman moi si to il faut que ça ni na ndili ya malamu mamangu so mu to mosta zo pati bokaboni na kosi no bo maman on est là péché la Bible dit les femmes soient soumises à vos maris mari aimez vos femmes et ce que moi je tout ça me donne la activité car ma cloche nous va les aller susciter pourquoi dans ces cas là moi j'ai fait moi que là là toujours soumis tout le monde veut ici là que bokaboni na bio abo bokabona ma conseil va vous avoir que par conseil là moi si Saka. À tout moment, ça se marie. Il va nier que moi, ça va être mon faible. Il faut la manière unique. Il y a corriger. Il y a corriger. Il y a ma camarade. On est à ma langue. C'est-à-dire, on va que ma camarade, ça sali. Et ça va ma bien. Il a ma bien ma casse. Il a quitté au côté. Non, mais ça, nous sommes même il y a mon anagi pour ça, n'a qui habille moutou à ça sacré. Mais bon, tu me rappelles que maître Mukendi, maître Joël Mukendi Toluka Kobenga, parce qu'il est avocat, il y a Mangwanga ça, maître Mukendi, je crois, un sous la nanga, s'il te plaît, na bon c'est numéro na yo, maître Mukendi, soki moyo za komela ngai, pour tout kuta na yo, nous osana procès en malamu, tout me rappelle que tout na yo, pour me rappeler que réalité biso. En tout cas, papa Moussungou, merci beaucoup na disponibilité na yo pesi biso. Pour passer en direct, tu as battu poto babengaki ba on va yebaki lupango yo ba pesi so numéro lupango oyo ya to komaki yo ozayi voisin ya mangonga sa ndeto yi quand même o tolanda yo pour me rappeler ko relater biso et là on est koleka yo confirmé que en tout cas c'était awawa li felonde zalaki bande ko basi je crois tolandi yango et ça li passe pe mawa papa mutalobi ils ont vu les caractères, il y a moi si na mobile, il y a qui caractère mobile malam qui est moi si. Papa mutalobi yango, azayi lokola voisin naie direct. Vraiment habité, landa wala mabi, ane ko éviter même ko sola moi c'est parce que mon caractère à moi c'est malam té. Ta ba ko lupang mais via makele ane ko longa ko kena lupang na ba mususu pour attirer ba locataire ba la kimia pour na makele. Donc aux apostles à pasteur chose à moi si il faut toujours humble. Moi ça être moko humble. Moi ça m'a la mobile aucun jour moi ça rose pantalon mobile à la table mobile et au tir aux alaté mobile à mobile moi ça zaka moi aussi je crois merci beaucoup na assistance à Aubin et maka ya mon ami que j'aime beaucoup mon camarade nanga merci maman Anna Kalambaye merci maman Jolma Mayala merci na maman Emeras Mayala maman Nassi merci beaucoup bato nyonso ba koti balandi mission oyo en tout cas merci beaucoup to lembate to kuba ti jusqu'à ce corps ebima ti ngo kokundango mais en tout cas, na Betimbela, maître Joël Mukendi, Nazo Lukayo, vraiment pour les cas, on me capte des détails belé, il y a pour tout ça là. Merci beaucoup. Bye à la prochaine numéro. Merci. Kobi